Bonjour Mbot et bonsoir. Donc, on a batoto balanda émission na biso ya radio Shrek FM. Donc, Shrek FM radio. Donc, on a suite à la création page Facebook na biso. Donc, ezangai Jason Paluku. Donc, votre chroniqueur et émission oyo. Donc, lelo toza na prêtre Shrek ndundu poto le bela na émission na biso to le bela fashion. Donc, fashion et la télé. Ndenge to mona on a communauté na biso. Donc, na milieu na biso ba congolais. Tolobela lelo fashion, donc les points positifs, il y a qui fashion, là bas les points négatifs avec fashion. Donc tout ça na to développant ensemble pour to beta masolo en haut. Donc mingi mingi eza lelo makambo ya fashion nde tokomolata ba façon moto latelaka bo tolobela les points positifs ba avantage nango na ba inconvénients ya ki fashion pour ki fashion trop ki fashion tu le fashion. Donc avant na banda na pesi na mbote na ba tout balanda émission na biso na ba ami na biso tout bazala prêtre chaque nous donc ami na biso à Facebook. Donc merci à trop na ba toto ba yo kozala baza na biso. Donc merci mpona ba soutien na ba message na bino botindela na biso. Donc émission tosala ngo mpona bino. Donc page Facebook na bino wana pe ya biso eza mpona bino. Donc boya bo poser ba question na bino bo encourager biso et motiver biso. Donc tosala ngo mpona mboka mpona bino. Donc yara plaisir à trop. Donc en tout cas tomoni ke boza na biso. Donc ndenga tolobaka on est ensemble. Bon avant tout banda na pesi mbote na bato tout ndenga na uti oloba pe na pesi Shrek Ndundu parole yepe apesi la talaka ba entrée scolaire banini. Donc Shrek Ndundu lobini. Merci Jason Paluku en tout cas na ndenge opesi nga occasion vraiment ya ko lisusu tosala émission ndenge olobi tozobeta masolo ya fashion tokomeka nanu ko décortiquer tomeka koyeba fashion yango ya ndenge nini, qu'est-ce que ça veut dire fashion mpe ozo comprendre bilateli ndenge tokóma nango bapoint positif na bapoint négatif. Vraiment merci eza sujet moko ya bien parce que ezoconcerne biso bacongolais tolobaki yango tokobeta masolo ya makambo so te, tozobeta masolo ya biso bacongolais oyo ezoconcerne biso, ozo comprendre. Donc eza na cadre humoristique, eza na cadre ya kose divertir, na cadre moko mpe ya koinforme, ya korenseigner. Donc yango tozosala yango vraiment napesi mbote mingi na bana Singapour nabosani bino te, na bana Corée du Sud, napesi bana Australie mbote. Donc place bacongolais bakamna tro te. Napesi bana kine surtout talaka bana kine mbote, bana diaspora mobimba tolingaka bino trop, bana France, bana Londres, bana Belgique, bana Canada, bana États-Unis, bana partout mbote na bino yango yo. Merci Jason Paloko en tout cas, merci. Bosani bana Portugal na Espagne na Italie donc na bakisika po na bango. Donc diaspora mobimba basalam na bino. Donc oyo eza émission na bino radio Shrek FM. Donc tozana donc po na bino. Donc eza mwa détente mwa loisir moko bozwaka temps moko mokie ya oyoka biso po esalaka déstresser bino elongola bino bastress ya mosala boulot ezaka mpona bino po totya bino à l'aise. Donc lelo donc Jason Paluku na Shrek Ndundu tolobela ki fashion toloba donc les points positifs donc ba avantage na yango pe tobeta pe masolo ya ba les points négatifs donc ba inconvénients na yango. Donc tobandi na ba avantage. Ba avantage nga koloba ke ba avantage na ki fashion avantage na ya na simple et empêcher biso kozala motakala yango wana elo ya liboso yango wana. Donc toloba à la base kolatela ma donc esalama mpo kobomba nzoto malgré biso tobanda olatama makasa avant Christophe Colomb ya kodécouvrir biso badiego kao tout ça tobanda olata biso makasa nzeta lidame nzeta paipai to nzeta likimba. Donc pardon Jason Paluku alobi tondo kolata makasa nini ya pondo ya madame ya mapela te. Bon biso en tout cas ndenge nzambe asalela biso en tout cas toyaki na complexe te na ndenge na biso ya bokoko kala te. À l'époque tobanda kolata donc il fait chaud te, ozo comprendre, toyaki na besoin te normalement. Bon tokoya kokota na sujet mosusu nalobi kaka mpo chrétien biso nga na chrétien te nasali kaka retour à l'origine. Donc tozongi place tobandaka donc yana mpe normal donc avant donc bilamba ezalaka posani ya ma
bomini ya mozui pour sunu lati to wa matiti mo bo osala jipe ya oui nani Joséphine Becker Ah, ah no lata ba itabi Zebola. ouais donc ya wana nazonga début donc effectivement le point positif à fashion ya bilamba ezali po na koboma nzoto Bon. po na koboma nzoto donc effectivement donc fashion point positif donc il permet biso kozala élégant présentable kobima propre devant batou et aussi kosala mwa différence moko boye so omoni ke biso bacongolais tozala mwa bayebaka biso na elateli so omoni yaya moko boye bien propre bien parfumé ofo azala zeti donc yango wana yo sikoyo olobi nini prêtre shrek ndundu mpona makambo wana baavantage ya kifashion Bon, après, photo yeba fashion et la nini. Vous comprendre? Hein? Photo yeba déjà définition fashion et la nini. Fashion na ko zongo ndeti na zo zongo ndeti définition ngo na ko pesa selonga. Vous comprendre? Kolinga kolata po ozala à la page. Vous comprendre? Fashion, vous lata d'une manière un peu distinguée. Vous comprendre? Au lieu ozala classique, donc elle a été classique, elle a été simple, yo lati fashion, donc on l'a d'une manière un peu distinguée, avec une avec nana mabilamba moko un peu, vous comprendre. Bon, pour na couper ça point positif. Bon, ce qu'on l'a na yo propre, parce que c'est vrai que moi na mobile, moi si faut que ça la propre. Wana pe photo beta c'était Jason Palo, photo beta c'était. Pour te remarquer, vous comprendre. Wana to lobi to zono ba point positif na ba point négatif. Ma point positif c'est belé, ma point négatif c'est peu belé. Vous comprenez? Faut que là ta propre. C'est très important. Moi na mobali ozala jeune na ndenge soki ndenge nini. Vous comprenez? En tout cas wana côté wana le fait que biso ba congolais. Vous comprenez? To linga vraiment to zala soin. Et ça point moko très positif mon frère. Nakosi. Et ça point moko très positif. Que non, on zala propre. Bien rasé. Bon, na rolo zo nanga ba idéologie mususu te po naza kuna te. Nazolo baka na cadre ya propreté. Vous comprenez? On l'a bien, on tient parfait bien, et ça la bien, ça la propre, présentable. So ça mobile, ok, atana na pas ba boti ya moi sinayo, pour le ah, en tout cas garçon yo, aza présentable. Vous comprenez? Parce que tant que ba juger yo, bato libanda imagine kasi ngana yebi yote. Na kopesa jugement na ngai pa na yo par rapport ya ndenge olati nano sans fukola bonoko. Vous comprenez? Nano lobité. Avant na yeba muto azalaka boye. Na ko juger déjà par rapport ya ndenge olati. Vous comprenez? Yango ndenge utoloba élégance, kozala élégant, ils en ont mabete ça bien. Vous comprenez? Kolata propre, nazo encourager en tout cas ba jeune fille, ba jeune garçon en tout cas, faut kolata kitoko. Kolata kitoko na lobité, faut pas qu'on mélanger. Na lobité ke kolata kitoko lingolo ba boke nobuka magasin bato. Na lobi kolata kitoko lingolo ba kozala propre, kozala élégance, okati mo masasamba. Vous comprenez? Okati coiffe moi bien, o tie moi mandefu, salut moi bien, soko zala mandefu te. O tie ou bien o tie soki o tie nini, vous comprenez? Et salut moi bien, salut moi chana, moi sipe. O bombi nzoto na yo, po to lobaki nini ke to lataka pona ko bomba à la base nzoto. Vous comprenez? To lataka pona ko bomba nzoto. Donc o bombi nzoto na yo bien. Olati kitoko, za présentable devant bateau. Vous comprenez? Donc vraiment, c'est une très bonne chose. Tu dois encourager ma jeune fille. Il faut vraiment chercher, il faut s'habiller correct. Vous comprenez? Vous avez une tenue vestimentaire moko correct. Kosukolaka. Vous comprenez? Parce que, bon, ezaka bilamba te. Vous comprenez? Hein? Jason Paro, ezaka bilamba te ke mbala moko olamuki, utosala bandoto moko boso ndenge nini. Donc olamuki, donc elongi ekomi on dirait donc basoyi olebi ona donc ezobi mona zolo donc makero bampotela miso lamuki kaka puwa olati oke soki wapi bilamba soki ya ndenge nini mpo fashion te mpo ozo comprendre mpo toyeba tosusu bakosaka biso na kifashion wana eza na ba ozo comprendre alamuki ya ndenge wana me soki alobi donc ozo comprendre couche de zone
Vous comprenez que donc gaz à effet de serre, donc dégâts climatiques catastrophiques. Donc vous comprenez pourquoi? Parce que vous cause la vilama makambo. Avant nano ke obandulata, pour que ça la propre. Hein, les jeunes filles surtout, nga na le mingi les jeunes filles parce que côté wanande, parce que bangonde, vous comprenez? Mutu bayaka ko séduire bana, bana biso. Vous comprenez? Pour amoni Rihanna, ati soki basuki ndenge nini, akati kovo kotoyo, azwi soki mabela kamba, ou bien mokoko na savoka ni foli yango ali, ekomi rouge atiako na motu ati tentire, akati bamakiki na ye, asali soki ndenge nini, ale ye pali koko manditi Rihanna, ake soki wapi na Saint Denis soki ndenge ake na wenze moko boya papa loti bilamba, alalati yango, ale ekomi soki ndenge nini, bino pe bana les garçons vous aussi, ezalaka te, yo, nalobi ata yo moko Jason. Fashion tozolo ba fashion po ba fashion yango eza mode ya bamindele ozo comprendre bamindele moto bayaka ko donc na ba clip eutaka mingi États-Unis na ba clip moko boye ba Lady Gaga ba moko boye bana na biso nana tokolozonga na communauté na biso tozo beta masolo nana tolobi ke kozala fashion kolata bien eza mabete eza très bien. Faut moi si à la propre, garçon faut à la propre. Devant bateau, faut que se présenter bien. Faut la bien. Na cause Jason. Tiens, effectivement, côté na d'accord na mais effectivement na pour na déjà na bigé communauté na biso côté Italie ko la ta bien ko la propre na vraiment la souci côté na te pour na bigé to la moi côté na to ata kutu mboga eza mwa neti kutana totombela totombela bendela mboga po nayebiki compatriote nanga ezala bana basi ezala ba mibali côté qui fashion bazala toujours à la page. Toujours ba pona les deux Congo s'il vous plaît, les deux Congo. Ouais, donc les deux Congo en tout cas. De toute façon nga kutu nga ata na ba Congo na tsa royaume Congo. Voilà. Donc royaume Congo donc ezwa bango tout ezala ba royaume Congo oyebi histoire royaume Congo ayebi na oni na olobela donc nayebi côté na ke avant tout donc propreté donc côté na kutu problème ya te nayebi ke tozala propre nini banini mais effectivement avantage nango ezalaka ke oza présentable devant bato donc jugement oyo bakopesela yo so moto ayebi yo te eza à ton aspect donc so amoni aspect no eza bien propre donc bakopesa mpe jugement moko ya bien yango batango comme ça là faut lata kitoko ozala présentable okata mandefu banini po ekojoue mpe omoni mpe cdi esigname parce que olataki western niche moko pauvre et tout donc voilà donc yango wana tolobi donc baavantage eza ebele donc esengeli ke mutu tu faut ozala propre donc nayebi ke communauté na biso côté ki propreté bon bato mpe asali te bakozala na bango mais nayebi te côté wana tozala mwa maniaque eza mwa signature mwa caché na biso donc yango wana toloba donc lelo donc qui fashion donc ba point positif que tokomona donc tolobi ke et permettre à moto ozala propre omoni mpe so oza propre momi pa olingo jo pa olingo fi ozala propre banini donc après maintenant tokolobela sikoyo ba point négatif na ki fashion donc so tolobi ba point négatif eza neti façon donc tokomomonela ki fashion yango donc ndenge mondele aloba trop de trop tu trop de trop donc il est trop qui fashion et bomaka qui fashion donc tomonaka qui fashion et comme leka donc elateli mosusu tokomomona na bafeti na matanga na baterrain eza lisusu yango te donc mingi nga nakoloba neti mpona nga oyo namonaka oyo na remarke on dirait tokomi na période moko boye moi oza na bilamba na nzoto plus oza somme to oza charmé donc to oleki bango niati bango tout surtout mingi bana basi donc sexy ya nyama ekomi awa moyen te nayebi te shani ndunu yo kenda tia baconcert bakoto malgré ke bakombata batelemi yango mais nayebi ke baconcert par exemple nakenda concert moko ya ndeko na biso ya luketo